Kinshasa, topé na Congo, Brazzaville, topé na diaspora, partout bozala mokili. Naebi ke esengo na bino ezala vraiment mingi tango se retrouvaka. Ya kolanda mbonda ekolo magazine d'actualité po awande bozala ba information ya solo yango na pesi bino vraiment ba mbote mingi ya koleka. Tofongoli édition na biso ya mokolo lelo pour la koyebisa na bino ke chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a outi ko signer ba ordonnance présidentielle nomination dissolution pe création tolanda élément oyo. Mana ya Congo, boye bake le chef de l'État Félix Tshilombo Tshisekedi a outi ko signer ba ordonnance présidentielle ebele portant création ya ba structure pe nomination ya ba animateur. Nyonso oyo e banaki na ba antenne ya RTNC po yangonde ezali radio télévision nationale congolaise pour kulende document etangamaki. Na ba ordonnance wana chef de l'État asali organisme public oyo babengi yango Fonds social ya République démocratique du Congo. Donc basolo yango eza placé na autorité ya président de la République. Ba nommé mwana mboka Philippe Ngwala Malembande coordonnateur ya kokumbela masolo yango oyo eza structure ya l'État. Kaka na occasion yango Félix Tshilombo Tshisekedi a créé établissement oyo et ko gérer ba réparation ya makambo oyo etala biso na Uganda ndenge kaka Cour internationale akataka makambo yango. Na yango mwana mboka Colombo la Bernard ne bateye PCA masolo yango. Marabout François ne azali coordonnateur Pebo Belukusa coordonnateur adjoint. Ba oyo baza nommé la coordination ya cellule de motivation pe ya changement de mentalité ezabongo Jacques Kangudia coordonnateur, Justin Bandesana coordonnateur adjoint, pe Jacques Kambala Tshilombo aza adjoint coordonnateur. Biso monda ekolo toloki kaka makambo o totale la idéologie yango ekumba baka kitoko po congolais asepele yango tobetisika monda. Na cadre ba préparatif ya marche pacifique ya ba opposant oyo ekozala le 13 mai, Martin Fayulu Madidi akozala meeting ya sensibilisation na Selemba au dimanche le 7 mai tolanda élément oyo. Un cadre ya ko préparer marche na bango ya opposition oyo ekozala le 13 mai a la Kinshasa ndeko ya Congo boye bake le président décidé mwana mboka Martin Fayulu akozala na mobange na meeting na Selembao kuna na district ya Funa nyonso wana ekosalema pona ko mobiliser ba militants pe ba membres sympathisants ya SID et surtout ba congolais nyonso po bazala ebele mokolo ya le 13 mai oyo opposition akosala marche pacifique na epo. Objectif de bango eza koboya nouvelle loi électorale, koboya composition à cour constitutionnelle, ko exiger ba élection qui toko à la République démocratique du Congo, pe ko exiger qui met la partie S ya RDC oyo et combat théâtre ya ba guerre entre ba Rwandais depuis plus de 20 ans et surtout que ba Congolais ebele ba kufa na ba solo yango. Kaka na cadre ya ba préparatif ya marche pacifique na bango, il faut koyeba ke déjà mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe aza déjà a la Kinshasa poyepe aza la président na masolo yango. Boyeba ke ba leader ya opposition ebele ba kozala wana lokola Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Chapwe, Matata Ponyo, Delis Ezanga pe Franck Diongo et surtout que bango nyonso baza ba candidat la présidence ya ba élection oyo kozala décembre 2023. Biso mbonda école bagani d'actualité to kosenga kaka marche yango pe esalama avec un partenaire idéologique po tout le monde qui sorti officiel union sacrée totanga qui déjà 0 décès bongi pe na oya marche opposition to kapé 0 décès bosala ngo pacifiquement po esengo démocratie de ezalaka bongo yango to betisika mbonda ndeko ya Congo boye bake Rwanda aboyi ba camion nyonso o ezala ba plaque d'immatriculation ya République démocratique du Congo ekota na mabele na ye somo. Mwana ya Congo, boye bake likambo oyo etali République démocratique du Congo na Rwanda et comme lisusu mabe makasi bokotuna ngai nini selon ba information oyo tozwi pombonda ekolo ekotaka partout toye ko découvrir na ba source proche ya Fédération des entreprises du Congo fek na mokuse ya Sud Kivu oyo ba betisi mbonda ya kolobake. Plus de 10 camions oyo ezala ba marchandises eza bloqué na Rwanda depuis plus de 10 jours. Selon bango Kigali apekisi circulation ya mituka oyo ezala ba plaque d'immatriculation ya République démocratique du Congo na territoire rwandais. Pona yango président ya FEC ya Sud Kivu mwana mboka Joye Bailika alobike ba démarche eza en cours na niveau ya poste frontalier ya Siangugu pona kosilisa likambo yango. Selon de ko Joye Bailila et c'est déjà 2 semaines mokoka
plus de 10 camions oyo ezala ba marchandises plein na kati eza bloqué na niveau ya Rwanda kaka po eza na plaque d'immatriculation ya République démocratique du Congo. Il faut koyeba ke Rwanda aboyi ba camion ya RDC eleka na mboka na ye, aboyi même eleka atako kende kozo ba marchandise na ba mboka misusu na nzela na ye, même ata ba marchandise ya Rwanda kutu wana atelemeli yango avec énergie. Donc Rwanda alingi ba camion nyonso oyo eza ko transiter na territoire na ye na ba marchandise ezala exclusivement na ba plaque d'immatriculation ya Rwanda pe ba transport ya ba marchandise oyo eza ko contre la RDC. Il faut be kaka ezala assuré na ba camion rwandais mais oyo ya RDC na niveau ya feka kuna na Sud Kivu baza ko préciser que ba camion immatriculé ya RDC oyo eza bloqué na territoire rwandais eza na ba ciment gris oyo eutaki na Rwanda pe eza ba commerçant congolais. Donc ba opérateur économique ya Sud Kivu oyo bakendaka na Rwanda mpona kosomba ba ciment basalelaka mingi bakamio na bango moko. Banda bamasolo e banda nyonso ezalaka bien conformément ya ba accords régionaux oyo esalema entre RDC na Rwanda na cadre ya libre circulation ya babiloko na ba service. Comment na blocage oyo Kigali akomi kosala na bakamio oyo ezala ba immatriculation ya RDC elakisi ke Rwanda aboyi na ye korespecte ba accords régionaux alors que na ngambo ya RDC ezala ngo ko poser ba problème te. Awa ekomi boye ndeko ya Congo seke makalisi ya mabe ekosi makasi yango tokosenga na ba autorité RDC mingi Kinshasa balandela nanu likambo oyo po respect ya ba accord ezalaka réciproque yango tobetisika mbonda. Inspection générale des finances à topé IGF le Mokuse a outi ko bloqué ba compte bancaire qui a créé na gouverneur Kasai Oriental. Tout le commentaire oyo. Monnaie Congo, boye bake lutte contre la corruption et l'impunité. Yangonde eza cheval de bataille ya mwana mboka le président Tshilombo Tshisekedi. Yakoeba eza ke Inspection générale des finances ya topé IGF na Mokuse a bloqué ba mouvement nyonso ya sortie de fonds na ba compte bancaire créé par le gouverneur ya province topé le gouvernement provincial ya Kasai Oriental ti na nouvel ordre. Qu'on de la correspondance au ya IGF ya date du 3 mai 2023 oyo IGF atindelaki ba directeur généraux ya 5 banques net ya BGFI Bank, Equity BCDC, FBL Bank, Transmerchant Bank topé tembe na Mokuse, PKDECO elakisi ke mesure oyo ekolongwaka kaka soki correspondance musu ya sika ekoteli bango oyo ekoutesika IGF. Na ba correspondance wana IGF akomeli ba banki wana boye ba instruire ba service na bango ya ko bloquer opération ba sortie de fonds na ba compte bancaire oyo efongwama na ba livre na bango na gouverneur ya province topé le gouvernement provincial ya Kasai Oriental. Mesure oyo est frappé kaka gouverneur topé gouvernement provincial mais assemblée provinciale na direction générale des recettes de Kasai Oriental etali bango te. Soki IGF azui ba décision ya boye pour a constater ba irrégularité na ba gestion ya ba ressources publiques ya province neti ba dépenses elekindelo ba marché public ya lokuta pe ba détournement ya fonds ezokosala makula avec impact na idéologie. Entre temps IGF azape kolandela ba réseau ya ba mafia oyo ezana siku ya ba salaire ya ba travailleurs congolais et surtout que ba inspecteur ya IGF baza ko passer partout surtout na ba région o basimeli cop ya mafia eleki ya trop. Biso mbonda ekolo magazine d'actualité to concerne la IGF asala musala kitoko il faut pe ba oyo bazo kangema en tout cas makamla bango emono na kitoko liboso population po yango nde ekosala kitoko na eleki yango tobetisika mbonda. Bakasayenyo surtout oyo boza surtout ya kananga boza kata ville province ya Kinshasa mwana mboka le président Bel Jonas abengi sibino le 13 mai boza lebele na imikato na sport publicitaire oyo. Après passage na ye na ville ya Kananga, Ben Jonas Kabangu abengisi bakasayan présent na Kinshasa na rencontre monene au mokolo ya samedi 13 mai 2023 na place Inka Yuka RDC na kati ya salle polyvalente. Mama ya likambo totem et kozala bongo Kananga, c'est le moment à partir ya 13h. Boyei malamu na bino boss. Bonjour à tous, je suis Ben Jonas Kabango, le fondateur et président de la Fondation Ben Jonas.
Je vais à travers cette vidéo vous inviter tous les ressortissants des Kananga vivant à Kinshasa, vous convier à une grande manifestation, une grande rencontre qui se tiendra ce samedi 13 mai 2023 dans l'enceinte de Imka à Kinshasa Matongé, avec comme thème Kananga, c'est le moment. Je vous appelle tous les ressortissants des Kananga qui se retrouvent à Kinshasa de rehausser de votre présence à cette grande rencontre pour le bien-être de notre ville. Je suis Kassai, j'aime Kananga, je vous remercie. Na Kananga vie chère, même ça quasiment eux qui 30 000 francs et comme le 100 000 francs. Comme moi, ministre de l'économie, salam action moi bien. Ndeko ya Congo, boye bake vie ezako koma kaka pasi à la République démocratique du Congo. Et surtout, bandeko ya Kananga, na kati ya Kasai central, bazako mona bango bolai na ndenge aventure te. Toutaki kolakisa bino mikolo eleki, ndenge carburant na biloko ya kolia ndenge ekobi cher kuna. Mais boye bakelelo oyo, même ça qui ya ciment oyo ezalaki na valeur ya 30 000 francs congolais, ezui ascenseur ekomi na 100 000 francs congolais. Situation moko ezako pesa bandeko na biso ya Kananga pasi makasi. Na kane kaka ya ba enquête et recherche ya magazine Mbonda Ekolo, po yango emesana ba investigation boye bake moko ya bavandeur azako kitisa kilo wana na charge ndenge zela ekomi mabe makasi entre Kananga na Lubumbashi. Pona ye barai mingi ekomi ya mabe makasi. Alobi ke un sac ya ciment ezalaki kotekisama na $15, sikoyo ekomi na $50. Donc eza problème ya nzela. Ba autorité baza kosala rien pe ekomi pasi ya kokomisa yango kutu na Kananga. Na mopanzi ya bandeko oyo baza kotonga bandako baza kolela ndenge situation oyo ekomi kokotisa même nzala na babotala bango. Po ba responsable ya bandako baboyi bango ba continuer kosala misala po monter ba prix oyo pardon badi bon lukela yango na lukobo po eleki makasi. Esengeli boye bake malgré situation oyo, gouvernement provincial kutu enkipa. Kutu nanu alobi ata eloko moko te. Esali somo yango biso Mbonda Ekolo magazine d'actualité. To betisi kaka Mbonda po. Bakoza likolo na ministre de l'économie awa na niveau ya Congo ayo kalikambo oyo. Ezo sala pasia. Soki ozalaka un vrai leader pe ozala vision malamu pour la Congo mboka na yo. Les caliboso ya caméra ya Mbonda Ekolo ola ki sa vision de population et comprendre sur le que vous allez vraiment un bon leader. Likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba Congolais surtout à la ville province ya Kinshasa tolukaka mingi kotalaka likambo oyo etali développement yango magazine Mbonda Ekolo baleka yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporte po baye bakobimisa vision na bango bakinwa bayeba nini bazali kokanisa la kati ya ba vision na bango botala bino moko tomesana koyamba batu na babiro na biso na plateau na biso po moto na moto apesaka vision na ye yo ndeko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya Mbonda Ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili eba yo bakonfirme ke oza leader ya solo tala ndenge ba leader bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka aledewa pe na mwana mboka Megrine Kambembe bayambaka bango avec impact pe na idéologie po bakestion esalamaka ya kitoko oyo kopermettre ke moto na moto apesa vision na ye population emona yango bona na biso mwa eloko oyo eza petit peuple do etumba nzoko ka matiti ne monaka pasi matiti ne monaka pasi na etumba nzoko donc yango nazoko exhorter na profiter à travers émission OEP. Je vais continuer à répondre à la question na yo, mais na exhorter ba ndeko na biso oyo baza na politique na Congo central ba yokana bazala bomoko na monoko mboka nanga balobaka mikami mbwa lekila kumosi vumbukila kumosi linkoloba ba poil ya mbwa elala kanzela moko elamukaka pe nzela moko. Il y a des problèmes parce qu'il y a des punitions, peut-être que les alliés liés par rapport à ma 4 générations avant.
parce que c'est 4 générations ils ont puni selon arrêté tout comme solo. Mais ce que comment est-ce que Moutou a puni pendant les 4 générations yo ont délivré avec quel pouvoir? Yango na otolo ba papa deyo pouvoir ozana nazana ngona kati nanga ndenga na fandi yawa so zaki na muntu ya miso monaka o mona oazo solano azasi contact de maître Moutou. Oui, parce que tant yo zana problème yo pa nanga na za sungate fona kota na mozindo na kolingana yeba ba setre na yo fona kota na kati ya ba setre oya yo ndenge kaka bozali komona wala pe baza ba leader o ba bipesi mingi na développement de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko yo pe tala numéro na biso yango wana soki olingi ozala prochain yeba kobenga biso pour permettre que to yamba o kitoko olakisa ba kinwa idéologie na surtout mingi ya commune na siko zali po yango nde ezali base oyo ko permettre que ba pesa confiance yango magazine bonda ekolo to betisika bonda ba leader ya solo Baski Ngabwa oyo ezaka dirigé et par le président Jacob Mazete Mbila baza toujours wana pona ko soutenir ba action ya Chikoko Buluba vice-gouverneur à ville province à Kinshasa tolanda élément oyo. Déjà mwana Congo turanga inini Baski Ngabwa oyo ekumba maka na yeme le président valable Jacob Mazete Mbila ba mesana toujours kotambola kaka na idéologie moko ya ko soutenir ba action ya le vice-gouverneur mwana mboka Gérard Chikoko Bulumba soso ya mboka tala ndenge basanganaka avec impact na idéologie pour souci na bango ezalaka toujours ba action ya vice-gouverneur ezala visible pe emona na Congo mobimba biso mbonda ekolo magazine actualité tozalaka toujours zinga bino moko boyoka ndenge nini babekisaki mbonda bama bayaki na préparatif ndenge mokonzi vice-gouverneur excellent vice-gouverneur albaki aya ota la base yango bayi kopesa réponse ete base nyonso ekengabwa ezali prêt bazali disposé mpona koyamba ye bazali mpe disposé basutanga mpe baaction na ye yango ni bama bayawa mpe bapesi mpe deuxième makasi bapesi ali mpe te bazali mpe disposé basala marche de santé mpe marche de soutien à son égard. Awa tokosenga na Kinshasa mobimba surtout mingi na bana Kingabwa boye bakokota ebele na base Kingabwa oyo ekamba makana ye moko le président Jacob Mazete Mbila po ekosala ke ba action ya vice-gouverneur à Kinshasa mwana mboka Gérard Chikoko Bulumba emono la kitoko avec impact na idéologie biso tobeteli base Kingabwa maboko pe mbunda ebetami kitoko eyokani population basa kolela ndenge masolo ya dollar ezu impact ya koleka fa congolais boye pesa pasia Kinshasa ekoma na ngonde ko vivre na taux du jour. Vie ya ba Congolais ekoma na ngonde ya mayoto, population eleli mingi na lolenge mboka eza kokendele po vie nyonso ekoma na ngo cher. Kala toyebaki lipa ya 200 francs kasi lelo oyo ezalaka lisusu te. Kolia ekoma lokola Bible eloba, tu mangeras à la sueur de ton front. Degré dollar pe biloko emateli ezoyebana te soki tozokende wapi mbongo ya bapaya ekomi na valeur koleka ya biso moko. Ministre ya économie azokomona tote population eleli eza komata moya kosala wenze eza te okobima na moins 5000 moya osomba biloko eza te bana bazotonda te toyebi te tosuka wapi bokipe biso na makambo kolia eza faute oyo bato bazotekela biso te eza faute biloko dollar chaque jour ezomata bazosomba biloko cher moye pe batekela biso moins cher eza te bosunga biso soki te tozobubuka bandako na bana na bamama na batata toyebaki tosomba biso ke na $100 bapeso 4 carton bazongiso day 1 lelo carton bisingo ekomi na $100 bana babika ndeni tovive ndeni yango nde moto ebikisaka bana wende eza te ozotaka bana bakolia nini ekola 1500 okosomba ngo ndenge nini masangu kutu koloba te kantina masangu 7000 okoloba te saki ya mbino emati 800000 moya kosomba ngo eza te tokomotangisaka bikolo otie ndamdambo oteka moye de vivre bana batanga balia moye bana batanga eza te tozosenga na gouvernement mobimba to pe na ministre ya économie atala nanu situation ya to ya dollar pona kobongisa lobi na biso social scolarité pe makambo nyonso na ndenge ya malamu eyokani transport ya boatu esalamaka avec impact na idéologie kuna kiko le pêcheur impact Rachidi azalaki kuna tona na reportage oyo na kinkole na libongo ya ba pêcheur kuna transport ya boatu esalemaka avec impact pe idéologie
Soko tali mopanzi okomona babalien ebele euti ba province et koteka ba marchandise. Awa ba commerçant obayaka koteka pe ko somba bazala na esengo po biloko nyonso etekama sans inquiétude. Bamesana na mosala oyo po yango nde esalaka ke mabota ebika pe bana batanga. Yakoyeba ezali ete ba activité économique ya ndenge na ndenge esalemaka awa pe bakumbi bwato basungaka ba nyonso bayaka tourisme na fleuve Congo. Tokosenga kake pa ya bakonzi batala situation ya ba pêche na Kinkole po bazo zanga ba matériel oyo ko permettre bango basala activité ya pêche na ndenge sengeli. Ko valoriser pêche ezali ko silisa nzala na République démocratique du Congo. Pamba te soki pêche ezui esika na yango tokobosa na biloko mosusu ya format oyo etekama na ba chambre froide biso tobeti sika kambonda. Accident munene esalamaki na boulevard Lumumba oyo bato basokaki na ndenge ya mabe na ba moto ya 3 pneus. Wilfried Samba zala kuna. Ndeko ya Congo tambola na mokili omona makambo e tolamukaka toyebaka te soki tokosilisa mokolo kitoko et surtout na bandeko na biso oyo bamesala kokumba mituka bamoto to mpe baoyo bamesala kovoyage partout toyebaka te soki tokozonga ndako na kimia botala population oyo bozali komona bokotuna ngai ezali wapi tozali awa na boulevard Lumumba mingi na komina Kimbaseke esika bozali komona awa moto oyo boza komona ya 3 pneus esbeti mobage na chute na ndenge avatiri te kutu batu bazoki na ndenge moko ya blagi te yango magazine Monda Ekolo oyo ezalo ba reporter de guerre batambolaka partout bakitaki sur place bino moko boyoka ndenge population ebetisaki Monda mpe botala événement elekalaki vraiment mutu ya moto wana événement eleki wana ndeko na ngai tomoni mutu wana aza na kwiti na ye aza na bakwiti na ye aye mutu a 3 pine ye esali accident moko ya kwiti moyen ya koloba kutu eza te parce que esali bato pena émotion moko ya grave bachauffeur mosusu bazalaka aza na kwiti ayaki etambusa mutuka soki akutani bus boye bango bato ya bakwiti batikaka te bango babomaka kaka en tout cas il faut l'état asala alandela pena balwa ndenge esengeli il faut soki mutu atuti boye il faut akanga kaka awa tokosenga na bakatisi boulevard boyebaka mpe eske ya kokatisa po bandeko misusu baakize ke accident oyo ezali koze mpona baoyo bamesaka kokatisa boulevard tandis ke bisika kokatisa baboya bango koleka mpe tokosenga na baoyo bamesaka kokumba bamituka to mpe bapoto botikaka kwisi avec kokumba yango mpo molimo ya moto basaka yango avatiri te yango biso tobetisi Monda mpo masolo oyo epesi mabe makasi ya pasi surtout mpona nini boye nde rubrique oyo elongolisa bino bastress tolanda eloko nini mwana mboka écrit matita bongiseli biso nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye yango wana nde kitoko ndeko ngai komona ngai Alain Dero yo komona nani John Katumbi oui na révolution ça ya pona nini boye to sala ngoto tuna batu pona nini omona ba parents mingi akosika mambongo mwa mukena ndako malinga akeno parce que bloque bele fo bele koleka ça nini vraiment bon là par rapport à compétence na ya ça be compétence ya moi là pour ça a gagner bele que muke ça be compétence so yi muke la vrai parent jamais se manifester yo za mwasi kitoko zwa mobali mususu mpona nini mbongo ya tongo eza ya makangu mbongo ya midi eza mobali ya ndako ya pokwa eza mobali ya ndako ngana yebisi mama ezalaka bongo te eza ndenge bozwi na bango soki nzambe apambola ata ye wana azozwa moke nzambe opambola bango baolia bien mais yo ozoyebisa ye akende kozwa makangu mbongo ya tongo ya makangu ya midi ya pokwa ya mobali ya ndako mabe kombo nanga mama Maringoya mama mpona nini bamama ya lelo bokoma na habitude soki mobali atikeli yo mbongo ya kolamba boze yo kopréféré osafere bamakangu na yo epuso mobali azonga atikeli mbongo otili fois moke efasilika pourquoi papa biso bamama tosala bongo mpona nini bamama oyo basala bongo oyo batekaka te neti biso bamama totekaka na biso mobali nanga apesa nga te na kotyela ye kaka fufu siko mikolo nde babomi biso na wenza paske tozoteka te
mbongo eza te moyen totiela bango fufu eza te caricature ya lelo Jesse Jemba koko tiri tiri masolo nini bobongise sur la machine kuna elongo na écrit de mateta Ban nomination euti kosalama ya ndenge na ndenge depuis mwana mboka Félix Tshilombo azwa bokonzi tolandaki na mikolo elekalaki ndenge nini ataki ba mandataire na entreprise ya l'État pe lobi awa auti kobimbisa babukumese ya sika oyo babimi na impact pe na idéologie à part babukumese bamere pe na baprovince pe bayebani mais turo yo koko tiri ameki kokanisela bango façon nini baseki basala misala boyo kalisolo oyo nini ezali kolekana ndeko na biso akomi ministre mosala ya l'État nangonga akomi na ndako yoka baide pe baconseil ya famille lokola okomi mokonzi na esika wana il faut koprofite libela kobongisa vi na yo pe ya libota mobimba oncle timbe biso mikili rapide mpo masa balobi mikili na ngai emonani soki osali eloko te bakoseka biso papa baparcelle tosomba ata 20 bokonzi na yo ezali ya bonkoko koko na yo azalaka chef coutumier déjà kala ye moko mutu mpe azwi bokonzi botala ndenge avandi akomi kotoka bali kokazabi avec IGF sur le terrain, a commis déjà qu'on banga non, donc avec déjà IGF. Honorable peine quoi le qu'on a mis ça comme ça va constat. Yokaye nenga le biboye. Na mosala l'État ba idée à boye, de que le ministre a constat la boni. Bande ko changement de mentalité. Nyonso oyo ni ko la salini, tango ba nommer de ko ministre, to ba nommer mandataire, to pe le ko ba beaucoup ba sabimi belé oyo. Ba famille mingi ba sepeli be boye ba ke. IGF pe azali zinga parce que ba projet ma be e continue de ko a ko da boloko. Ya malamu ezali nini? Tango ba nommer de ko la bino, bo sanga na bo pese ma kalisa ko sala pour ko luka ko tobola mboka parce que Congo esengi comme les Congolais, les Camerounais, ils sont ma part comme Ibi, au Sahara, le pont à mon côté, au commis ministre, au commis bourgmestre, yoka ma part de toi commune et commis Kakayo, wana ma bema kasi, biso awa, to betika monda. Lela na ba o bazo lela, pe sepela ba o bazo sepela. Biso mbonda ekolo, to mesala ko sepela pe ko lela ba o bazo ba problème na mokwalelo. Toza ko sepela ba mbotama ya bandeko. Ya cadre ya ko sepela ba anniversaire kitoko boye bake. Ngasiele musiana gelore mwana mobali oya makasi akoti kati ya basi mibale. Lepelelo oyo azoko sepela mbota. Ko sepela boye bake na Brazzaville ope ba mesala ko landa mbonda ekolo magazine d'actualité. Et pa iwapi chéri ya bonzenga ya mpembe obozomona. Patience mateta abakesi vula moko kata ba vula na ekutu aloué canon rapide mobimba lelo oyo eza comme mabiso moda ekoto to katsa ngambo c'est fort ponda comme la champagne pe kolia kwanga ya Brazzaville et surtout abenga yaka na champagne e comme la malanta bala ndenge mo ya black yango Zambe abakse mikolo ya mingi to na element oyo mateta abokisi pe pona ye elongo na bino na ba anniversaire ba ndeko ya ndenge na ndenge yango pe to bisaka bino soki pe oyebi ko sa ba activité na yo ya ba fête ya ba mariage ya to pe ba anniversaire topé ba activité ya ndenge na ndenge ya politique ya religion benga mbonda école to kitala pour ça la bilongo avec impact na idéologie po ba caméraman de guerre baza awa et surtout bon continuer ko s'abonner massivement à la chaîne YouTube na biso mbonda école officielle po les amis aussi parmi ba moyen malamu e ko sa ke biso ke de liboso merci na écrit dans ma tête Osima qui réalise to pe montage merci na mwana mboka Wilfried Samba ozaki na sima ya caméra pe na yeye moko mpangi Rachidi Osima qui édition nga allez de la présentation to kuta la bino mukola sima soki Jésus Christ azongité kalela bino fort ba bisous à toi ba bazala ba fête ya anniversaire bye yo